bali bosona mona mongala moboye bako c'est lié makambo azeli presque une année pour y réagir. Bonne affaire, maman Bellevue pesa qui décor poison, voilà, tout ça. Vous avez la raison, il y a au silica, il y a au ganga, il y a au loba. En tout cas, la konana binoté parce que peu importe problème, à niveau il fallait même se prononcer, il fallait même comme à niveau démentir. Mais option on a joie qui a regardé silence peut-être et soumet bisoté tout et soumet bisoté pour nous comprendre les camps. Dans ça la live, décor ina kata live, mi dans le makambo oyo, décor aloba ina yeke Bellevue pesa poison aki ochela mutentel. Décor ina kata live wana a contre des mi daté pour aloba ke mi de makambo lo beza lokuta. Asala makambo na live mi da abimi aki. Donc il ngo laksa ke makambo mi da oloba, ngamo pe décor naza awa, c'est pas faux, c'est vrai. Aujourd'hui, je dis, bien que c'est en retard, mais et tu n'as jamais que ça là-bas. Ni ma colonie, ni tout, ni katikati na. Qu'est-ce qui manquait à décor après 20 ans? Au Batmané au film à Bellevue. Qu'ils viennent à la télé pour démentir à cela. Arrêtez de nous diriger comme des petits pions nager des dames. Arrêtez avec l'idiotie, s'il vous plaît. C'était quelle dignité dont décor parlait. Alors, c'est une dignité ni à Bellevue. Bellevue, le roi est choqué qui est à ça les crises à Koufayi. Les lots décor à s'excuser pendant. Parce que va culpabiliser mon tout oyo à yebi et l'autre côté. Et bah zui bah sacrifier Bellevue. Tant Marambo et bimi décor qui génial, Bellevue comme un ndo qui vient à masséquer. Merci beaucoup à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Nabino Nyoso, Bozo Landabiso, na Clé Média Télévision. Et bienvenue sur l'émission Analyse sur avec Tonton Irano, les tontons des Abakouk. Merci aussi à tous les Abakouk au Baza branché connecté. Na Landabiso, na Mokolo Yalelo. Toza précisément jeudi 9 avril 2026. Topesi joyeux anniversaire na Bayenyo sur Botama Lelo le 9 avril. Et merci les sous na maman Zozona End, la mère des opprimés, Tobo Sanagate, maman Elimbizi, hymne national, et longo na maman Afima Yemba, maman Yvette Pemba, et Nangambo ya Mikidia Poto, Nangambo ya États-Unis, Toza bongo na maman Kitoko Justine, Topesio Pembo Temingi, et puis Tobo Sanité, maman Ignès Claudine. Boza ebele connecté, Bolanda, analyse ya Tonton Irano, Nini Oyo, Tonton Irano, Amemeli Biso, na analyse naye ya mokolo ya lelo et soki tokomeka kosolola lelo en tout cas na kosenga na bandeko tozala la compréhension vraiment ya ko comprendre makambo oyo boyebi na vie il y a des erreurs oyo un mot to salaka ekutaka biso cher to ko apé ko rattraper en moté par rapport à quoi par rapport ya lisolo ya décor ilonga. L'histoire ya décor ilonga, je crois bino nyonso bo zwa kita peut-être ya kolanda émission ndeko décor à salaki. Il y a des gens au baza contre et puis il y a aussi des gens au baza pour dire il y a décor. Alors biso pe ngambo na biso tolobi tokotika la simate to ya to analyser to meka ko partager connaissance o tozali nango et puis ko réveiller batu, ko rappeler batu. Erreur oyo bandeko comédien basaka mo mingi par rapport ya monde oyo tobengaka ya théâtre. Lisolo ya décor ilonga eza na deux volets. Décor ilonga oyo biso tout toyebaka kala azaka garçon moko trop timide na koloba na vie réelle quoi. Pour ne pas confondre na vie artistique. Na vie réelle ya décor aza garçon moko trop timide alobaka penza trop te okomona na carrière na ye. C'est vraiment rare au coup de décor, na ba bêtises, na ba conflit, na ba ranking, tout comme ça. Respect na ba kulutu et mututu, azale ko sepele na caractère ya décor.
contenu il y a ba grand sœur ba grand frère na ye ya théâtre et soudain toyoka lisolo oyo si je me trompe pas ezalaki na 2024 si je me trompe pas lisolo ya poison oyo biso tout ozalaka étonné na koyoka lisolo yango que non Bellevue atinda ye atia poison lisolo poison bato ebele bakamwa likambo yango oyo etouche mitema ya bato ebele oyo s'il faut dire vrai ebele bakondana Bellevue ebele mpe baregreta na comportement ya Bellevue oyo soki tolobi toloba vérité tozwa vérification vraiment te na likambo yango mais na koyoka ndenge tolobaka matière ekoti tout le monde a regretté tout le monde a dit de n'importe quoi pour Bellevue et voilà c'est décor oyo tokoloba azalaki bénéficiaire na sens nini décor azalaki bénéficiaire na koaccrocher na monde cinéma ya SB oyo toyebi lelo tozalaka na rivalité il y a deux parties ou soit il y a deux groupes cinématographiques oyo eza na ampleur makasi pe succès et totalaka na ngambo ya les Abakouk de l'SB et na ngambo ya famille Libota. Alors dès commencement ya carrière autre baka carrière professionnelle ya décor na ngambo ya chaîne de télévision na Ilonga décor Ilonga télévision nous avons vu décor évoluer na chaîne YouTube na ye. Alors pour nous booster chaîne na niveau de production il fallait nécessairement qu'on accrocher acteur to artiste au baza célèbre pour visibilité za la biso nous toyebi même na émission de tout ça la boy et c'est na tête tout ça émission moko inapexi ou soit des attentes na sensité ou soit des attentes na valeur ya personnage oyo yambi na plateau il faut na mutu moko azola ou azalou oyo ko permettre que visibilité pe ezala makasi par rapport à émission de même pe na cinéma tant bat basenga ba show na bango ba artiste ezala dit peut-être ya audience na valeur ya ba artiste o bazo prester na savoir faire na bango ne yango ezala ba demande ya public. Alors tellement tozo vivre une époque ya si là oh mutu nyonso ayebi yango eza clair que SB ezo chapeauté par rapport à la chaîne YouTube nyonso ya Congo na monde ya cinéma SB eza na ampleur makasi na ngambo ba production na ngambo ya ba spectacle na ngambo ba événementiel to lo bakaka SB eza na actualité makasi oyo mutu nyonso aza censé ya kobenga ba produit oyo bazo faire partie na kati ya SB pour le lo bazo ampleur toyebi yango bien même na football surtout que na ngambo Barcelone na Real de Madrid ba sélectionnera kaka ba joueur o baza meilleur jamais Barça to Real ko zo ba joueur mo baza fouti to ba carrière c'est sili to ba talent zate a que nous sélectionner na équipe telle que Barcelone et Real de Madrid yango moni batu nyonso ba prétara na bango na SB parce que ba yebi ki na kata SB andeo ya patron nango sila bisalu okuta Michou okuta Naomi Lokwa okuta Bambino okuta Naël okuta Léança okuta c'est par là to ko loba lelo ezaki bénéfice ya décor o andimaki ko accrocher na ngambo SB malgré ba information o yaki na radio trottoir ne to lobaka na internet que Bellevue tina ya poison. Alors lelo oyo tout le monde est sorti médiatique ya décor pendant un an passé oyo mututu azokamwa azozala étonné ya oloba oh pendant tout ce temps décor oloba kité pourquoi kaka na moment ondo yoko se défendre na koloba ke bolimbi sanga na famille Libota. D'ailleurs Bellevue za maman na ngai s'il faut parler de Bellevue je vais parler avec beaucoup de nuances tout consort et voilà patati patata c'est l'hypocrisie. Je vais dire vrai tout ça comme analyse intellectuellement tout ça comme analyse oh tolobaka to chama na makambu mais moi je dirais décor ta tapé à côté parce que au sali eza hypocrisie na ngambu ya Bellevue et puis na ngambu ya Babakouk. Pourquoi je dirais Nangamo Babakouk? Ceux qui n'a pas copié cet exemple moko Michou, Naomi et les autres baeba qui que na kati ya structure ya décor ilonga télévision et qu'on permettre que ou soit qu'on risque que to kuta na paix na ba artiste comédien to comédienne ya famille Libota bangi ba risque ngote parce que bien que lelo il y a des polémiques qui se passent na ngambo ya famille Libota na Babakouk. Je ne crois pas Michou va risquer ya rosa même Senina Linda.
Je ne crois pas mission kozala même si na Gatibi na ngambo ya chaîne YouTube moko boyo oyo mutu nyonso azaka sansa koyeba rôle nini akojouer pe mutu nini akojouer na ye. Donc Décor a joué qui na hypocrisie, a joué qui na intelligence, na cadre et actualité to matière oyo betamaki na ngambo Belleville pour profiter na bana SB. Ça ce n'est pas bien. Alors tolobi ezala pe comme conseil oh et ko interpeller bande ko mususu soki bakanisi lelo bako taxer Belleville de fautes ou de tout pour bazala bénéficier na ngambo SB biso tolobi to ko accepter yango te. Soki lelo oyo Décor a servi biso comme une leçon to ko lingaka lisusu te ba bêtises oyo se répéter parce que ça ce sont des bêtises. Siko awa to beta lisolo après pardon ya yo Décor osali et aboutir na nini. Parce que son total bani émission net o esami na ngambo famille Libota bango nyonso ba rejeter pardon na yo, ça veut dire que tu es nul. Et puis nadage moko baloba na bakolo basara likopa na ndokité tango zoluko o se racheter oloba ke non na se repentir que na saki mabe na boyaki na koloba c'était pas le moment oyo koloba ngo après un an plus tard oyo sentir lelo ke bana ya SB baza trop pris na ba production bana ya SB baza trop pris na makambo ebele ndolobi ke tena zonga na ngamba bela. Quel était l'objectif de Décor na kata chaîne YouTube na ye? Yako se servir na ba acteur to ba actrice ya bato. Tout ça qui l'objectif moko ndenge to mona lelo tonton Jérémy Chabani a ça ba spectacle na ye et je le salue en passant na koloba ke coup de chapeau Jérémy Chabani oyo na moni a teli biso pe date déjà le 18 juillet awa 2026 na Paris à ça na production. Ça c'est une chose à féliciter à produire. Et puis le 11 avril ici Nangola a ça spectacle na ye déjà. Surtout date, voilà les dates on de koso bunda azo pexé en tant qu'un homme pour la soni nangama mibali et na monde théâtre bandeko tozo conscience na makambo na ebike koluka ba vie na réseaux sociaux to ko tourner film ezaka difficile surtout soko ça na collaboration malamu te na ba collègue na yo ba comédien mais to sala ngona ndinga boité to sala ngona ndinga boité et comme lokola nzeto matela ki na tango mvula to na tango ya likambo obosani ke nzeto ne sauvaki o kati yango na tango ya période na ngote. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Être neutre elingi koloba synonyme au créer ba conflit koto batu mususu te parce que lelo batu nyonso ba sa chantage aloba que je suis neutre et nazaka neutre tout ça neutre te kozala neutre elingi koloba te ko créer ba conflit na ba quand mususu po o lukola ve ba côté mususu. Ce n'est pas ça bande konangai. Na regretter makasi na comportement Décor Ilonga et je crois lelo oyo ndenge tomoni be missionnaire salami et salamaka pamba te ezamala makambu oyo solo na coulisse parce que na ngambo famille boto to yebiango basaka na comportement ya ba réunion na bango stratégique yango salaka ke ebima na poisa lokwa si babetaki li solo ke to finaye na pardon na ye yeba yango lelo tozale 9 avril 2026 Décor ba fini yo na famille Libota. Pardon, on a rejeté totalement et pas un négo Belleville. Ce qu'on sait l'ironie, ce qu'on sait l'assembla, mais yebango osa les bienvenités na pardon na yo. Pardon na les bienvenités. Et maintenant, au PC image mususu na babakouk, au PC image hypocrisie, au PC image moko bo onde ko moko bo ete na ngamba babakouk a ko accepter les choses ko zala na ndenga zala ki na oliboso. Parce que en d'autres termes, batu musu ba oloba na langage moko ya licho ke babakouk ba sepela ki ndenge Décor avanda ki nie tango babeta ki lisolo poison Belleville. Pourquoi lelo ba otomboka? Non, biso lelo to sepelité, c'est clair, ya ko pesa image ya hypocrisie moko boye pour ko arracher ou soit ko se servir na ba tiste ya SB ko pesa biso image moko boye ke non na lingi bino na zaka na bino vrai tandis que ça hypocrite. Je donne une raison à Sila Bissalo qui avait dit que tout le monde est hypocrite dans le monde de théâtre. En tout cas, je la donne encore une fois raison. Je la donne encore une fois raison parce que c'est désolant. Na bende ebele batikali sima matoi. Boya na hypocrisie pour na ko se racheter na bana ya SB.
créer mutu, hein, ko créer mutu kozala artiste to star ezagelo kwa facilité te. Bobi bande ko belé ba osala théâtre lelo basana succès te basana audience te. Et belé to sa ba chaîne YouTube to sana audience o ezana SBT. Ko benga makaka mona SB to Abakouk bobi audience ni pe emi makabatu. Alors bon linga kate bo détruire biloko bandeko o basali na pasi bino bo détruire na mokolo moko. Toboite kende ko benga ba soi-disant ba artiste soki ba nigérien wana oto yebi bilongi te ba ya basala ba gag ba ya basala ba film total soki audience nango ko ndenge nini total soki audience nango ko ndenge nini eza pasi pe mawa merci beaucoup na ba nyonso bazwaka temps ya kolanda biso na Clé Média Télévision ba o ba comprenaka tonton Irano ba o ba kotaka na muzindo ya compréhension na ngai et na loba ngo chaque fois on est là pour soutenir nos artistes et comédiens pour promouvoir notre culture na biso ke liboso mais soki ya koloba ezali tozaka te ba banque ya kobomba makambo ya koloba tant que tozana énergie tozana mai na makila nzamba pesi tomeka ko analyser tomeka ko talisa batu bon chemin. Voilà pourquoi na yaki ko redresser to ko cadrer ba langage ya décor koloba ke baza ba série nanga bango bae mais na robenga avec nuance et tout ça et voilà je demande pardon j'avais trouvé mieux ya ko vendre silencer non ce n'est pas ça balobengo clair quand Belvi était critiqué injurié tout consort ils ont raison papa ils ont raison baza ba to mabo matin ata ko to benga bango famille maboma mais er moko be mitu ezonga na tour lelo bo mitu na bango ezongi na tour ba comprendre que non wale comme ko saka na biso ba ko matela biso na zolo boete voilà maintenant o ezo futa au décor c'est une erreur grave et je regrette et pourtant mututo a no reporter OK ba tuto bazo sepela na attitude sinon pe on est au foot au belé qui peut croire que non ozaki innocent makambo wana qui pouvait quoi parce que sinon déjà ça disait beaucoup. Hein? Est-ce que c'est important que le bakara pardon peut-être tout le bapé na cessé déco ba reprocher kiongo et pas belle vie tous à la clé et là peut-être au bon média ngona au santé qui ba reprocher makasi obité fona les la télévision pour s'excuser à citer les cas papa eza berere tout le baki ba mission de touche na carré à ce que ça touche na carré faut ba eza penalty yango pe poto vide gardien zate ba ko chate. Merci beaucoup na maman Eli, merci beaucoup na maman Zozo na End, tobo sanité maman Kitoko Justine et longo na maman Claudine Inès, maman Lissi nanga bo ba partage pas son arabiso makasi et vous allez toujours connecté scotché na Clé Média Télévision, tonton Irano est là, togo zala wana toujours pour nous analyser, pour nous critiquer, pour nous zongisa moto na nzela et tous allez toujours connecté branché. Merci tout le monde prochainement. Bye bye.
Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.